na petite tierre nanga Clarisse Isaka bazwinga vraiment hôpital na keka na mukanda nanga tu as un visa à 3 ans na kena urgence basalinga ba examen tout ba pesinga nanga non après 2 jours na kena polyclinique na yepe na polyclinique batalinga baesinga nazana mai na poumon nazana mai na cœur na mai na nzoto wana ba websa sko ba Irène baesi bango babi atikaki kana 2 mois. Non de Jésus sans effet. Ya Gabi donc baesi bango atikaki kaka na 2 mois. Nzamba za munene nzamba za malamu nzamba bimisinga na hôpital pona zwa visa mbango akekota pa ans. En tout cas, il y a un papa tali exact témoignage moko oyo ngambo kana zwi visa. On a mis mona ki pamba na mona ki kendo makamna le kozo za la monde à part na zwa visa te. Ba ebisi Clarisse na Irène ki dia ba mba memenga na hôpital. Docteur wana comme Gabriel. On irait nzamba koti na kati na ye alinginga makasi alobi akokende te. Nazo ke kosola na ba cardiologue akobima wate atikali kaka na 2 mois wayambo yebisinga bimado Nathalie Yaga bi azokosola tina nenga zokezwa bien il faut yebisa ya tina zo yasu na sali 5 pas na okokate Addis Abeba Moulayi nazo kokate na esi bango bopesa nga kiti heureusement nakutani na nayo kende kaka na mukanda nayo bu mukanda na bana ndenge Irène ki dia na petite tierre nanga Clarisse Isaka bazwinga vraiment hôpital na keka na mukanda nanga tu as un visa à 3 ans na kena urgence basalinga ba examen tout ba pesinga nanga non après 2 jours na kena polyclinique na yepe na polyclinique batalinga baesinga nazana mai na poumon nazana mai na cœur na mai na nzoto wana ba websa sko ba Irène baesi bango babi atikaki kana 2 mois. Non de Jésus sans effet. Ya Gabi donc baesi bango atikaki kaka na 2 mois. Nzamba za munene nzamba za malamu nzamba bimisinga na hôpital pona zwa visa mbango akekota pa ans. En tout cas, il y a un papa tali exact témoignage moko oyo ngambo kana zwi visa. On a mis mona ki pamba na mona ki kendo makamna le kozo za la monde à part na zwa visa te. Ba ebisi Clarisse na Irène ki dia ba mba memenga na hôpital. Docteur wana comme Gabriel. On irait nzamba koti na kati na ye alinginga makasi alobi akokende te. Nazo ke kosola na ba cardiologue akobima wate atikali kaka na 2 mois. Wayambo yebisinga bimado Nathalie Yaga bi azokosola tina nenga zokezwa bien il faut yebisa ya tina zo yasu na sali 5 pas na okokate Addis Abeba Moulayi nazo kokate na esi bango bopesa nga kiti heureusement nakutani na nayo kende kaka na mukanda nayo bu mukanda na bana ndenge na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6.
appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro